Ali Maimona mama Ali Maimona Ali Maimona mama Ali Maimona Ali Maimona mama Ali Maimona. Bienvenue, fidèles internautes de Alma Congo TV partout dans le monde entier. J'espère que vous êtes très nombreux, branchés dans le cadre toujours de votre espace Info à la source qui est toujours animé par votre aimable servante Manela ici, la Benjamite de la presse que je suis. Et grâce aussi à lui-même, le le numéro 1 de Alma Congo TV, le PDG Ali Maimona, papa social, notre futur député. Et grâce aussi à coaching de lui-même, le DG FIR et le cœur de maman Nicole, la femme légitime. Merci vraiment à vous tous qui nous soutenez de près et de loin, par vos appels, par vos encouragements. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et là, nous sommes déjà en direct avec mon invité. Mon invité d'aujourd'hui, il s'appelle Eto Samuel. Eto Samuel, aza animateur ya Nzora, Vienzora. Donc, yende mututo sepeli lelo, tobeta mo masolo, ya carrière na bango. Et l'on a un groupe parce que basalaka album ya liboso mais net te to yeba suite ya album wana te mais ba ko promettre biso sur le deuxième album on ne sait pas ouais liboso et simba quitté boyo ça sur le deuxième album est-ce que simba voilà pourquoi on a voulu comme ça info à la source to linga kinde to yambaye comme yazaki animateur ouais simba ki mabina vraiment ya album na bango. Parce que là, j'ai déjà l'album, là, c'est mon tour. L'album était nominé, c'est mon tour. Oh, il y a une belle chanson, parce qu'il y a une grâce à Rota, la Ngopé Natal, la Ngoti Lelo, il y a une banzembo qui toko, la danse, il y a bien main. Et comment qui vraiment à la hauteur, il fallait et comment. Donc, Samuel Eto est déjà là, ou toujours solo la naïe. Mbote, Samuel Eto. Ouais, Mbote Manela. Mokondi à Moronda. Yé, FIFA de l'animation, FIFA, il y a animateur, il y a Mboka au RDC. Oh, comment ils sont FIFA? Ah, mais on a FIFA banaka la waza bilo vina ngachuna mombafu na makliton shebil balobate yoza FIFA de l'animation il faut se chercher mboka sikona nini o vient au juna na bil ba pesio FIFA na nini oyo sali tout solo la quand même bien te moni moronda dans sa mibale za ya crimo boy na betango so motile na ba ivoirien ba komo binango si to moni fe na biso ko faire binango abino dans sa ba boss comprendre mais ngana raisonner ba fe na biso to ba betaka ba quoi ça ya ngomo na be miselo kwa na bité fona biso ko moronda et mon biso moronda dans sa mibale ba to bina moronda ko file lo binango le ba ivoirien ba zo binango donc eza moronda za crimo boy kanga mondi to yo kango nano. Ah, oka moronda. Moronda pour confirmer. C'est mais ça Samuel Eto. Bon, si on a verso o alelo, mon a verso o kala na longolongo sko na ino sko na verso akala. Bo bandelang bo sabo bandelang. To bandelang to bandelang to beton deuxième verso pour première verso. Te betela biso non ya premier poto sol tolo banano c'est mon tour. To beta c'est mon tour comme marmon to kana première version et puis to yo ka deuxième poto ça comparaison nyo somi balewana. La première verso ça ba mama esi obina moronda nanute ba papa esi bobina moronda ale koto 5 kuna 5 osangisi 10 toke tobina ka dansa moronda tobina moronda na binisi bango moronda do moronda ya ngwana on est les premiers vexo parce que deuxième vexo ya on est ce qu'on est makambo pour te petit premier vexo tozonga na mabele donc ka moronda ka yango ndo beti non Samuel Eto te deuxième version na deuxième version na ebimite te deuxième version de ebimi na YouTube déjà tout temps déjà en internet par net c'est ça déjà YouTube déjà sur beti Vienzora à deuxième version moronda on a déjà qui remoza générique na clip da makambutu avant to yoka deuxième version ni ne sali que deuxième de première version et yoka na te bo changer beaucoup na deuxième version bon swelo sala bongo saka ki makambu ya nzambe atalaka producteur et senga producteur bimisa disque na mikili biso na kini sko ba CDT mais qui na ba retard biso pe to so mo retard ya obimsa plan na kini ya mo ki mo na retard andi to so plan obimsa disque na kini et frina ki pena ba makambo yo mo Vienzora bete to sala to beta deuxième version moronda na des chansons mo buto ça to zona ba nzembo mo oiza apo disque dana poto bima na to zona mo ba nzembo ato bimsa ngo sko ya kini pona mikili déjà bima kanga partout donc kanga Londres partout dans ba mboka to na ya nord donc disque kanga to ba vérité za entre biso ngana ndeko no yo ande ko nanga to sola sko vérité bo bande la deuxième version ya moronda pour ngana yebi moronda
c'est mon tour de betamia ba figurant presque nyonso baza na c'est mon tour baza soutien na groupe Vienzora hein vraiment cameraman nga bendela nga pena bilongo bien ba figurant nyonso bomona na sima Vienzora na c'est mon tour pour l'instant bazal soutien ça moi on habite sur na kosa pour avoir info à la source to linga vraiment mingi vérité. Bon, ndega au lobby bon bazal soute ke nandeni zate ke ba mise pe balongwa ti to mona ba maison mère ba fere balongwa ba chileti mais eta ke wera saka wera yomwe muvumi alega ka Vienzora ba tutu ba kokena ba ngeta ka saka nzora so leki na TV bina na posa bayaya bayaya bilo to mo ba chemise ba chemise na ba palais bazanga place au beta mso ba beta ba orchestre ba quartier mais akoya pe ba Vienzora ba zwi makambu ba kokomisa beta mso capitaine na mboka ba kokomisa pe coach mboka ninga na FIFA mboka okopo do ezaka ba makambu to mona bayaya bili oza awaya so si ya pembe na rolima shikazani na Italie ana Italie na mwasini na bana Italie o amwindo na maison mère wana prince ndonga lepa héritier mais na mitwa pa watate mère azana makambu ni osala vous comprenez wana petit mopalo azana maison mère oyo ana Italie mwasa mimai na Italie bana ba na Italie bafana na bango grâce à Vienzora bana bango poser parce que yes ko ne chef d'orchestre de Blezo bakunga azana kinye tuzana donc on est tout bosega. Merci vraiment. Aux quand même sincère, il y aurait biso vérité parce que une fois la source de n'ingaka vérité surtout papa na biso vraiment PDG Ali Maïmona zaka sensible na lokuta, zaka sensible na maman ils vraiment net ya linga boye. Voilà pourquoi na mino ke mais ma biso peka na boye. Ndongo lobi ke bande kona biso balongwa ki beaucoup plus Vienzora la minute oyo. To beta na solo na groupe parce que boye volo ndenpo. Obi bo rozwa banzembo mususu parce que awa na album to moni neti amen j'espère ezaki chanté par Bab de Blaise Moronda Yomoko Mutobeta Kango Espoir Mpova la patrona na loketo soko bokozongisa neti nini et puis banani ba oyemba mpo bato bayembango bazate balongwe bo bandela na ba clip na ba figurant ou comment te omoni loka de Blaise bakunga zali to ba libala pe baye wana ba Messi ba Cristiano bazawana donc pour mouvement ba jogo Vienzora baptisa ba mise to ba komba ba jogo do bango to bazana ba oyemba fort tozo ka moi 3 nzembo zawana loketo tozo loketo tozwina kumaluta tozwina na nzembo ya la patrona ya onde tozongisa lisuna banzembo musuba ya bati donc ya wana tozongisa ona je na nzembo ba mama tozongisa ona je donc ya wana ndepesa makambo. Ok, merci Toclore pour c'est mon tour de siko mbango le solo ya nouvel album le beza déjà na YouTube na ba plateforme non so dia mutu so alinga zwango j'espère qu'il y a kozwango. Oui. Betela biso siko moronda vraiment na version isa na YouTube to confirmer siko Samuel Eto. Ouais, ce qu'on a fait ce qu'on a na téléméliga bato ba boka trop ba crasima pour ba animateur tout ba mo boka ba crasima so boy crasima tendeti ba yo côté on a téléméliga ba on a neti nanyo yo ki aboka crasima ya ba animateur ba zebele neti na okebisa animateur neti prince dangola faut que bangana FIFA na yo donc prince c'est l'autre asali sunini awa eto moi prince a manqué animateur ndeti bili moi bili beta ba double zénith ça grand animateur ya mboko pour ba bili ba comme si biso ba FIFA prince asali no logo te prince asali logo ta animateur muki ya ko manqué bilité et on a bisa prince dangola faut que ba pour nga mona zu charge makambu na on a bisa animateur to manqué bili na zo charge na moi ba misu ba se retrouver na ba prison pour na ba makambu pour na méchant ya mboka. So peut tobito no bato so na mka mona contexte ya bill so ba comme le niveau ya manquer bill na bité musala ngo bosa ndeni parce que c'est pas que bill wana ndem mutapé sa rabino ba prendre rango parce que même yo pour loba FIFA le loka bill muta commission mais quand bino na ba pesa bino ba titre quand bino na ba manquer mutango pesa bino ba titre te oya manquer bill c'est gali boma mutune sala te pour makambu bill sala na bité son maternité da salon na Congo ata ba chantamissine ba salon ngote ba animateur belé ba salon ngote ba bill na ba grand animateur ba double zénith ba charge animateur mo boka double c'est lo azana na kokati ala animateur ba crime comme bill azo charge ba double zénith do animateur monta ko ba makambo wana ya mo ke faut respect na bill ya na linga animateur ta negatif ba komba bill pona zo kana mamona na banzolu bana mbamo so yo ngwa sire biso ke yo atande nini otikala kate ko manke bill te ngano manke bill ndeni wana père taka dangwe mo seigneur dangwe animateur makasa mboko o ba pesa ba bende le toi Congo et bill a musique spawn a musique fort est-ce que to sentir vraiment et to rolongo la biso lo ka bill moroté lo ko penda bill to yo kana no to penda na ki bill wetu balubani bameni luwa kadi shandi kundi mato nakini bashatula mbela tulonda mushindo
Weta tukase budibu kandela tulonda bien shelei. Wembike na nike shwa kwetu banto bansoka pia kula. Hey, wakumbikina yepo wanye. Shikutangila mambuka siwasiyonde twende tumona muana mutoto aya twende tumona woi wololo na shaba tukachinendagala. Merci, c'est moi Leto. J'espère que mon morceau ça lui vraiment y beaucoup plaisir. Mon lèvre ya ba ange mon lèvre vraiment mikolo neye. Ye muta simbi vraiment nzete a simbi bataille ndo tambu ça vraiment ba masolo na bangambo wana. Vraiment zalaka na yo merci kana nyonso zo sala pona la Benjamin Manela ici. Nga zala ingrate so muta salinga bolamu faut vraiment bolamu ngo ezala pe Yakotanga, un prince, Samuel Leto, pardon. À part prince, moi j'espère que l'animateur Baza est belé ou manqué Bill. Mais pourquoi il y a télémélica à prince? Vous avez un problème na prince en dehors, non il y a un problème, il y a Macintosh. Té. Ngai na lobiga na prince pona landa ki na TV zo manqué Bill. OK. Prince go manqué Bill. Té taki osenga no aide na Congo po ba o mema mission na Brazza. Ngakuna go longwa banzora na sala orchestre na osenga aide te po mema mission na Brazza. Ouais sûr. Na si go ngana. To meka kasi. Oh ngana mema mission na Brazza ngamo. To meka kasi. Mema bina 15 personnes na Brazzaville na go be kuna ba kuteba na hotel ba fani po na batu kuna. Na batu na Brazza na banenga mystique. Na ba Jean Dédé ba l'état. Venanga leteta taka vi wa sola na tongo ve sola tongo bani na komaka Brazzaville bona kutana fi paquet. Merci beaucoup Samuel Leto, vraiment deuxième version ya Moronda to yoka parce que to komo chité vraiment na suka émission na msotaka Clément lelo Clément to bito to benga oli pamboli to benga nune eto vraiment au police biso mbula mukola lelo to yoka pe deuxième version ya Moronda. Titre et album mais c'est mon trou bien beau changer. Et Zara Moronda, ça n'aura c'est mon tour, ça n'aura c'est mon tour donc on en aura ba bonus, via op ça ba bonus Venzora. Deuxième version Zara. Allez musique ya Congo, Venzora, musique ya Congo, Mbwetete. Allez seria kala babina kasunda mae dans sabasi. Babina kande fuenge dans sabasi. Babina kayamado dans sabasi. Babina kalopele dans sabasi. Mwana natika kamokesi mekoli dans sabasi. Après ne oke bisabango. Nalobia yoka. Allez cette fois-ci yalelo. Dans sa mibali na memeli bino ninye Moronda. On pourrait amener ce qu'on a envoyé cette fois-ci à l'élo. Dans sa mibali na memeli bino ninye Moronda. Merci beaucoup. Le quoi les lots vraiment aux occasions Rosala na ba image te Troyamba et to Samuel prochainement na ba image parce que biso to lingara mingi tozo tala tozo loba. Vitesse de jeune biso etambola bongo dans les lots yamba qui est to solo la to yoka enano. Prochainement aroya Troya na image to sola vraiment na ba image et to Samuel Ozara na ba yo pour na musique et comment na bongo mutam bazara na ba yaé. Dans ba yayo de près de loin na ba prière na ba soutien ya nyonso. Samuel de moi que salutations et puis numéro à téléphone pour na ba union so bali ko contacter Vienzora pour besoin na bozo si c'est ba bozo bandela banze mo do si saka nzembo mo ya kasafu ba benga ngokave wamba ya ba yembi ba tiba vocal pe Vienzora fuli ba ya oba esika on a numéro ya contact pour na ba bazolanda biso wa obeti bena plus 243 ya Willy Musheni le véritable code de mboka bonne garçon père talara yo nzote ningana ki merci go ça va ya Willy Musheni code de mboka do plus 243 979 90 83 979 90 83 comme na WhatsApp normalement comprendre mingi no boaka Mati Yolo de London a moi ça sur la pour poser sur la tongue Mati Yolo de London na bo sente le VJB Kumaluta le pétrolier de Dallas na bo sente Junior Mundele Nsakomba ya forme so natali na mpanzana bani na mon États-Unis na mona vina ngai body kiro na kata na shivira na mona vina ngai JB Kumaluta le pétrolier de Dallas na mona vina nga pongo de molono vina na sengi na tongo téléphone imba mona moni mère na Rita japonaise taille moi si taille vraiment na mona vina nga Guilhem Ayindu le mannequin de Paris
FIFA de l'animation yeyo maman nanga bigala blonde na net kalati na katsa kini Simba Dibozo déjà na kini na mona Pangerik équipe popo mokonza Congo central afi nanga Joshua Belin Exis Belin ya Joshua Belin FIFA de l'animation yeyo ndeka to betaka katsa na merci na loba Venzora ba PC Nzembo na quartier latin pas Kofi mo pa opena vezi Venzora Nzembo mingi pena o aposa Kofi ayemba na disque Kofi bayemba na Nzembo Venzora obenga Venzora na plus 243 ya Willy Musheni 81 99 088 65 81 99 088 65 obengi Venzora Bosoli na bayembi opa Kofi merci vraiment mère nanga bigala blonde na net. Merci beaucoup à vous tous. Nous sommes arrivés à la fin vraiment. La bino merci pour notre soutien na bino. To comme la biso na suka pour na lelo bino bolinganga biso to linganga bino vraiment awe rien kaka musala. Ali maimona mama